na bino nyonso bisika bozali na Congo Brazzaville ba diaspora pe na Kinshasa nayebi ke bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino po na kolanda magazine Bonda Ekolo oyo epesaka bino ba information ya kitoko ekangama bina ye moko Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso na élément oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a accusé une fois de plus Rwanda comme responsable ya insécurité oyo ezosalema na Est ya République démocratique du Congo. Tolanda reportage oyo. Chef de l'État Félix Tshisekedi a accusé une fois de plus Rwanda comme responsable de la crise sécuritaire oyo ezali kosalema na Est ya République démocratique du Congo. Président congolais a s'exprimé qui mokolo ya mardi 17 janvier lors ya rencontre ya deuxième jour ya forum économique mondial ya Davos na Suisse. A répondre qui na question ya journaliste moko si difficulté ya instaurer kimia na Est ya République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a expliqué que lolenge nini insécurité ezali ko affecter développement na région ya Grand Lac. Kasi chef de l'État ye a désigné ki Rwanda lokola responsable ya insécurité oyo ezali kosalema na Est ya République démocratique du Congo pe alobaki ke problème ya insécurité oyo ezali ko déranger région ya Grand Lac ezali kaka Rwanda. Pona kosilisa chef de l'État Félix Tshisekedi continue na kofongola misoga parce que monguna azali toujours ko changer ba stratégie et sengeli pe gouvernement congolais na armée congolaise base à la vigilant pona ko empêcher ba attaque ya modèle oyo esalema na mboka na biso yango biso awa to betisi kambunda. Et sengeli toyeba ke président de la République Félix Tshisekedi a désigné ba nouveau cadre territorial tolanda reportage ya Alain Dewa. Président ya République Félix Tshisekedi a sensibilisé qui ba membre ya conseil ya ba ministre si nécessité ya ko renforcer capacité ya ba cadre ya entité territoriale décentralisée. Désignation ya sika ya ba nouveau cadre territorial à savoir ba administrateur ya ba territoire na ba adjoint na bango, ba maire ya ville pe ba bourgmestre ya ba commune na ba adjoint na bango respectif. Ezali expression ya engagement na ye ya kosala socle ya développement socio-économique ya base ya bantité nyonso. Ba nomination oyo ezali ko intervenir na contexte dynamique oyo ezali caractérisé pour la première fois na vie politique ya jeune démocratie ya République démocratique du Congo pour la prochaine élection locale lolenge kaka seni asengaki na calendrier électoral. Pour na kosalema, chef de l'État d'une part a chargé qui vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix et affaires coutumières, ba développer pe ba mettre en œuvre programme ya renforcement ya capacité ya ba cadre et entité territoriale décentralisée pour la compréhension moko commune ya ba prérogative constitutionnelle na bango et d'autre part ministre d'État, ministre ya budget pe ministre ya finance bazalaki encouragé ya kosala dès entrée na bango na exercice budgétaire ya 2023. Régularité pe exhaustivité ya rétrocession ya crédit budgétaire alloué na entité territoriale décentralisée pour la compréhension moko commune ya ba prérogative constitutionnelle na bango. Na titre ya rappel, esengeli toyeba que na fin ya année 2021 Félix Tshisekedi a procédé qui na nouvelle mise en place na kati ya entité territoriale décentralisée. Na yango calendrier actuel ya seni ezali ko prévoir pe ba élection locale. Yango biso awa to beti kambunda. Na cadre ya forum o esalemaki na Davos na Suisse, moko ya baye politique ya eside apesaki makanisi na ye tolanda elema ya Alain Dewa. Alors, ceux qui tozo kende pour les intérêts privés des journalistes et le komo qui kosa la maté, c'est vrai. Ba partenaire ba koya, mais si koyo faut koye ba intention na bango. Bazoya pour l'intérêt ya nani. Parce que na mboka na biso awa, il faut savoir que ba partenaire bazali jusqu'à présent toza la ba chinois. Est-ce que makambo o bango baza kosala minéré
oyo baza ko extirper na kati ya mboka na biso, ça profite à qui? Vous voyez déjà un sérieux problème. Donc biso toza koyebisa ba Kongomani ensemble toyeba ko lutter parce que tout dépend aussi de la crédibilité institutionnelle. Parce que ce qui toza na institution légitimité. En tout cas, c'est difficile sur le plan international de respecter mon abisso. C'est pourquoi on a que jusqu'à présent, tout ce que le président Tshisekedi a accompli avec l'international, ils ont un échec parce que Azan a besoin de légitimité. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai, Forum international Davos, ils ont pour motonion ce pays nyonso et exprimer besoin d'ailleurs. Biso pe toza ko senga ndenge eba ko tenir to eba ko mona intérêt na biso na kati wana parce que on a sacrifié voire même le président Félix Tshisekedi a sacrifié l'intérêt national parce que boyoka ki na Kasindi kuna na Beni ndenge bombe eba ki ko exploser mais le même jour wana le président qui est censé de présenter même ses condoléances à la nation, mais à voyager. Alors, biso toza kosenga to ba komona réellement prouesse ya kati ya Davos wana. Merci beaucoup Ndeko. Na cadre ya ko remplir ba devoir civique na ye, Farid Ambi ya cadre ya parti biso peuple BP na Mukuse, yepe akendeki ko s'enrôler na base na ye to landa reportage oyo. Farid Ambia etumesako cadre ya parti biso peuple BP na Mukuse oyo ekambamaka epai ya maman Sandrine akendeki ko s'enrôler ensemble na base na ye elongo na président interfédéral Christian Gibi na vice na ye Gilles Bitumba. Kasi avant ya kokende na centre d'enrôlement asanganaki na base na ye na numéro 2 avenue Kilio na cité Mama Mobutu na commune ya Mongafula bipai wapi population azalaki kozela ye. Na simana yango bakendeki inde ti na centre d'enrôlement na école Kimbanguiste kuna na Matadi Kibala wapi bayambaki ye na impact na idéologie à se faire enregistrer pe na suka na yango akendeki ko se faire capturer kaka ndenge bozali komona na bilili na esengo nyonso na kobima na ye na bureau d'enrôlement. Farid Ambia a présenté carte d'électeur na ye liboso ya public pona kotalisa ke azali leader ya solo pe abengisaki na ba mama pe ba jeune fille nyonso basarole massivement po yango nde ezali devoir civique ya ba congolais nyonso pe yango nde ko permettre moko na moko akende kopona mutu oyo ye alingi tango amonaki kamera ya mbonda ekolo boyo kaye moko ndenge abetisaki mbonda mingi biso peuple carte yango déjà tozwi biso to aba na monga fula to botami na monga fula to tangi na monga fula to kolia na monga fula ngala za mona parti biso peuple donc tozana pona kolobela makambo etali ya peuple souci na biso eza ko bongisa makambo ya peuple tozana monga fula bino mo boyebi makambo leka na kati ya monga fula ba érosion epai salité epai tozana nzelo entrée ya mama kiese mituka kuteleka te likola poto eleki donc moyen mituka eleka za esusute otami na monga fula toyebi ba réalité ya monga fula yango wana nazo sensibiliser population ya monga fula bo s'enrôler massivement soki bozo s'enrôler et ko permettre biso tokoma kuna po tobongisa makambo etali monga fula boyende ezalaka leader nyonso esengeli alakisa exemple ya malamu liboso ya base na ye pona kotalisa oyo ezali devoir civique na bango. Farid Ambia biso tobeteli yo kaka mbonda parce que otalisi ke oza vrai leader na botami na za jeune bakila na ngeza na moto yango na mona koti yango ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino
po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au Kende poto Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Magazine Mbonda Ekolo ekendeki ko découvrir mwana mboka Roger Kiese oyo azali moko ya bavoka awa na République démocratique du Congo na cadre ya koyeba importance ya livre na yeba promesse tolanda propos recueillis oyo. Merci Ndeko. Document où ils allaient résumé dans 5 chapitres. Premier chapitre est Ezolobela, promesse tenue, non réalisée. Deuxième chapitre, Ezalu, évaluation, il y a projet Oyo, Boyoka qui est pas ya Mokonzi Amboka. Et troisième chapitre, Ezalu évaluation, il y a chaque secteur. Ndenge Ezaki conclut na programme ya gouvernement ya Samalukonde, état des droits social. Cohésion nationale et bien plus que la diplomatie. Et quatrième chapitre, Ezali Babi Veki dans chaque secteur bien plus. Et cinquième chapitre, les promesses réalisées en Odin. Donc Ezali document Oyoto Sali Yango pour que prochainement peuple congolais Ayeba Mokonzi Oya Kokota na Ebonga, vous comprenez, Ayeba Kozala mesure Yako promettre. Et bien plus qu'avec la réponse. Et non que au promettre et au réaliser, ça devient un sérieux problème. Donc c'est pourquoi Bisoto Yebi Kocha Yango na katia document Oyo pour permettre Congolais, bien plus que génération future, Baye Bakotanga ka document ou Baye Bakoye Baka, que ce que le précédent avait promis au peuple congolais et qu'est-ce que maintenant, comment prendre la posture de contrecarrer qui que ce soit ou à na ba promesse afin que to ba pesa ye voix na bango
pour que bango batikala kaka bongo bayeba ko vivre l'être à noblesse na bango te. Mais oyo ezali garde monene ya kotali sa celui a promis Allemand d'Afrique a réalisé te, à promettre social à peuple congolais a réalisé te. Mona Congo bilombe o misato ozali komona lokola bazo bimisa bango kanisi ke baza kolata sultani po bakoma basango menzo kande bazali kotilika bango maboka ba magistrat po bango nde ba créer ba divagation ba désordre pe ba insécurité ndenge na ndenge awala quartier biyela mingi eske commandant Jiparando Patrick Akumba Melaka tala bango yo lelo oyo ezali toyebi te soki ke millième fois ba oyo besali kotinda po bakenda kako samba kule baba magistrat kasi ya pasi pe ya mawa bana ngoso bakei ba umelaka te bazongaka tala bango yeyo lelo apresente bango liboso ya kamera ya mbonda ekolo pona kolakisa leta amona ndenge nini atindaka bango bakendaka bilongo bota bilongo na bango oyo ayebi ke na kati ya bilongi oyo moko asala mabe kobanga te pusala pembeni bakodirige yo po okele ko se plaindre par rapport mabe asalaka po lelo oyo bakokende boloko bapirige bafuta lomando ya mabe o basalaka boka ndenge nini abekisaki mbonda se minga olobeza te kaya parke yango oyo bazokende sikoyo po tolakisa bino ke toliaka mbongo bakolona te mpe towana posa na yango te ngai bakonzila nga batindaki nga mpona kosala mosala ke na kopere na bakolona parce que na okoma na soso emalifete donc bango tout général Zuzu yeyo mpona yebisaki bino général Zuzu yeyo oyo général alliance ya barambwa ya barabe abarambwa yeyo ye ezala mbwa yokelaki mawa te sosoki moto azokela mbwa mawa te bongo yo moto ana wiplenya botole batelefone aba oyo kutu koloba te roi nayasi bozwaki eda baimage yeyo roi moni roi ye wana donc bango tuka ya parke yango oyo bazokende otika bango ya boye ete ya mpe bino baoyo botikali bochange bacomportement boye kola kosala misala maboko mpo article 15 ya mboka oyo eza nango ebele biso awa tobetisika mbonda papa Mwadi Tino asengi na bana changu nyonso pe en particulier bana Kimbanteke nyonso bakende kosarole massivement tolanda élément oyo bana Kimbanteke bana ya changu na pesi bino mbote mingi place bozali na bandako na bino nyonso. Alors ngai mona na bino Tino papa na pusani pembeni na bino bokende mbangu na ba centre bozwa ba carte électeur bosa rôler bino nyonso po boye banani bokozala na pembeni. Alors même boza bakotaba buma bakotaba mikondo kuna bakotaba kikimi bosa rôler mingi bosa le tout bokende kozwa ba carte électeur bosa rôler rapidement pour ce que na banque ozangi carte électeur eza problème. Soko lingo voyage ozangi carte électeur eza problème. Alors bokende mbangu place boza na bandako même olinga kolala totikali na 4 jours bokende ko s'enrôler mbangu penda massivement. Abelisa mwana bamvula ebele pe ye moko azali kobela azosenga na bato mitema mawaboye bana kosunga ye tolanda mama mami. Bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba west africain nakenda kosalela bango musala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde ko permettre nga na soma mwa bakisi na nga insuline na kolia na sala ka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ekolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza esu makasi te libumu ya bambeli ya opération nga moko pe diabétique na charge naza na musalo nasalaka te na pasi nasalaka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mwa eloko ya kolia nde na ekovivre na mwano
po soki bongo te ezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolu pango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola sikoyo bakolo lupango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwano na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe na mpe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to mpe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi mpe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi tolanda rubrique na biso ya mokolo ya lelo po na nini boye avec Alain Dewa nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko bon moni bajeune soki bazobanga mikolo te c'est pour cela moni tozonuna mingi pourquoi tozonuna parce que mokolo aza moto abotami amoni moi liboso na yo alors il faut en respect envers ye je respecte na loko les autres zalate ozomona mona mukia ya make mukolo leka mususu ko BTT mais mukolo leka ko zonga ko ima na ye c'est pour cela les autres tinda biso ba jeune mingi na kende na nganda moko boye na vandi na meliswati likaya na meliswati masanga na leka nazomela yango na maloba ya mukolo wana alobela kinga mabe pona mankaki c'est pour cela monde disait komi ko mema ba mfutuma moko boye ya bitumba to komi ko zoka vie ya nini vie ezake respect devant mukolo ezate c'est pour cela bato bile ba condamner kaka chef de l'état au gouverneur boye non eza bongo te alors photo za la boto si mingi devant bakulutu o biso to kuti na se amoyi yango nazali koloba boye pona bandeko ba jeune bali ko sala makama mabe ko mankaka ba mikolo bazangi nde botosi na botoso bazangi tanga zo manke papa muninga papa ne moko aboti akobanke akobanga yete tanga zo manke mama muninga mama pa boti akobanga yete atamuke bon jeunesse ya lelo ezokoyeba kopesa respect na ba mikolo te ezali par rapport ya génération omona tango ya kala tango ba papa na ba mama botaki biso ne baza kokola éducation na bango o bazwaki nawe ya lelo eza très différente pourquoi parce que lelo bana balingi lisusu kotanga te même ba bazo kotanga na classe ezoko permettre bango te baza na niveau oyo ba parents na biso bazaki nango c'est pourquoi bazo ko mi pesa plus na ba comportement oyo eza mingi ya balabala ba gel bazo ko s'élever plus na ba biloko ezoko bebisa bango ba masanga ba makaya biloko moko ya makasi c'est pourquoi mon jeunesse et baby makasi pona nini boye ezali rubrique to sepelaka nango mingi. Merci pour la question. Question se basée mingi sur l'éducation parce qu'ils ont dépendre de l'éducation ya mutu na mutu. Tu vois, tous a 3 places au mutu à éducation moko. Ça commence na famille, église et puis école. Ceux qui déjà au groupé déjà na esika moko yango nozomona lelo ba délinquant ba kuluna mingi ba komi lelo manque à respect c'est par rapport à l'éducation pe ya bato. Donc pour moi je dirais que manque à respect ça des arranon mental ça dépend il y a éducation ya muto bimel na na famille parce que un enfant bien instruit a coquille jamais qu'on manque respect par rapport il y a ba aîné nae parce que quand on parle il y a manque à respect tout le monde a déjà par rapport il y a langage attitude devant supérieur nayo comment se comporter dans l'environnement partout aux alliés il y a déjà à la base il y a des conflits et belé où ils ont régné les lots c'est par rapport il y a manque non il y a Kibomoto voilà
Caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri JC Demba abeteli biso lisolo nini tolanda caricature oyo. Likambo oyo etali Kini Bopeto tango tozali koloba biso magazine Mbonda Ekolo mingi bakoma kozolango na ndenge ya faux or que il faut koyeba ke ko embellir environnement ezali likambo ya Jachilingo Bilamba kate ezali pe likambo ya Jekoko Mulumba to pe chef de l'état Fachi Beton te environnement esengeli ebonga na bolingo yangana yo parce que biso nde tozali ba bénéficiaire ya ba maladie ya ndenge na ndenge to pe ya banyama mabe soki environnement biso ezali malamu te yango honorable oyo amesala kovanda na koko tiri lelo alobi nini des jeunes bakiti chez le vieux Inkimo Kini Bopeto ve tobongisa balabala matisi liboso ya ringi fo Mike vieux Inkimo baya baba elimba talaka ba Kini Bopeto ango banini bala moko ve Inkimo pe na kanda na ele kola kutu yeba ba Kini Bopeto kipaka ete yo kande agangeli bango quoi bongo l'état son rôle c'est quoi bolongo awa Vieux Inkimo lokola azalaka na opposition pona ye nyoso ezalaka mabe yo kande azoki avec baboule na bango opposition po amoni lokola kobi dérangement yokaye biso l'opposition il faut tout le monde clair na makambo oyo po likamo Kini Bopeto oyo non mikolope ele gagate des jours après balokola pas Vieux Inkimo matiti etona na intro mwana na ye azali ko sakana na ba jouer oya mituka nyoka pe essuyer yokane mwana gangi Mama elle a coupé nyoka asui mwana Vieux Inkimo ebongo yokaye moko madame Vieux Inkimo ndenge akimi mbangu ayepo intervenir pour la mwana na ye Zambe Inkimo yaka nyoka sui mwana biso pasi makasi yaka noki elongwe bango wana depa Inkimo na madame na ye bamemi mwana bona centre médical pona Vieux Inkimo ye akalisi alobi boye je comprends ezali na kati ya parti lokola na kopostule na 2023 bitumba ebandi na matiti ebele na lopango boye ngaye nyonso ekomi kokomaka lokola kindoki parce que Vieux Inkimo lokola moni akopostule tellement sa l'opposition azweli yango mpe na ndenge na ye yango honorable alekoko tirisiri mpe azalaka mopanzi yoka ye ezali bitumba ya parti te loko opposant to pouvoir tosalela Kini Bopeto idéologie ya Jachilingo Bila ekosunga moto nyonso yango esengeli toyeba ke Kini Bopeto etali opposition te etali pe pouvoir te ezali nde likambo ya biso population toyeba ko entretenir environnement na biso po biso nde tozalaka exposé ya maladi ya ndenge na ndenge soki to entretenir yango ekosala bien makasi yango biso tobetisika mbonda tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo merci na bino nyonso bobandaki kolanda biso bosabone massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel ekosala biso kitoko makasi tofongoli ba porte po na bino nyonso oyo bozali na posa bolekisa ba page rose ba spot publicitaire et surtout bino ba oyo bozali kuna na Brazzaville bobenga biso na numéro oyo ezali affiché na ba poste téléviseur na bino ekosala kitoko makasi na sima ya kamera ezalaki Igrid Mateta na Anlede Wangana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristo akozonga te